Malgré tout ça, vous allez fatiguer. Non, là ils allaient balober le coton. Les bandits d'abord le camarade Renaissance. Oh les lobes sont le baquet. Et pourquoi Benguela? Nana besa qui n'a pas moins chance que Renaissance c'est quoi yandeng zamu. C'est pas ça les calculs. Et passer à Pengui, passer Mobimba, à côté na Bali, les lobes de Yaya, Wera Yate, oh Yaya. Nous balobaki ba parce que interprétation ma belé non ndeni jour ya match ya équipe ya oyo Mosena Nzambo Mosena batobaki ko kata fumbwa na kati ya stade et tout yango moni biso te mato atolo bela vie biso to bomba tête retourne alors ni papa foot komaki na Lubumbashi foot komaki na Katanga Kinshasa foot ekufaki complètement omoni soki likamu ya bien salami bato bandi baka eloko komi comme ça les élèves qui attend na sele loko bien ndenge nini bino na poto aboni makanga te donc na poto abosaka kana langage na bino mususu bato bakamo ki baobi mais pourquoi pasteur Mukuna jour il y a je sais pas si vous avez ouvert tout match to nini a bengi Weranson Olia Bengata, bande musu bazali, musicien chrétien bazali, pour ni pasteur benga kaka Weranson parce que nous sommes tous dans le le bamara. Donc tant que vous avez tout déjà question pourquoi au benga kaka Wera, pourquoi préférer ki Wera, au ba benga musicien mukili, yo benga ki aya ko beta na jour ya Renaissance wa. Litia le coup de violence batikango babimisa président il y a organisation na bango qui combattant échanger forme sikoy président bim vice président bim ba conseiller ba luka ba juriste ba sala ba statut. Chers amis, c'est votre émission Tolobé la vie des Papigènes dans votre site www.kleboa.com. Donc là, nous sommes à Paris. Toye rapidement Koutanana, le pasteur l'évêque Mukuna, Abeta Touran à Paris. Donc de la nation, merci à toi parce que l'évêque Mukuna. Papa, bonsoir. Bonsoir, papa. Santé. Non, santé, vous allez bien par la grâce de Dieu. Au salut voyage au Kinshasa, d'abord voyage l'équipe en dernier. Bon, na koloba que voyage l'équipe bien, na longwa Kinshasa na États-Unis, na longwa États-Unis ndé na ye ao, ce qui na longwa ao na zone Kinshasa. Lingomba na nkolo otiki yango ndenge nini? Bon, lingomba na nkolo ndenge na otikolo bao na ngulu na Nzambe eza malamu. Nzamba zo songa biso église ezokende liboso. Voilà, pasteur Toswana nous accueille na awa au sentir ndenge tango komi na lingomba na nkolo awa ba yambi ndenge nini et puis oyebisi ba kambia église oyebisi bango nini. Bon, na koy ko ba ken église ba yambi nga très bien, ba yambi papa na bango. Même na États-Unis ba yamba ki nga très bien, awa pe ba yambi nga très bien. Moni bazali bana on a responsabilisé basala musala. De temps en temps, il faut que les gens aient des gens qui mais nous avons même l'église, vraiment, ils ont bien. Puisque nous avons monnaie en salle l'église est plein de bateaux. Ako sepela mingi oyo ebiseli loba moko parce que azolanda biso ako sepela mingi oyo ebiseli loba moko pasteur oyo cha asala musala. Bon, nakoki koloba que prophète Willy Nzambe apambulaye. Puisque l'air n'a tchaki awa, si je ne me trompe pas, et cause là-bas 2010, entre 2010 et 2010-2011. Non, 2010. Colongo 2010,
à Salim Moussala. L'église évoluée par rapport à Ndengezaki Liboso, l'église est tondue. Le présentement, toujours le Salim Moussous. Alors c'est pour cela que nous avons à Pamble Yeming, na Moussala Nyonsoazo Salawan. Voilà, Pasta, actualité eza à la ligne eza makambu ya Renaissance. Renaissance ndengeni. Bon, nakolo ba Renaissance papa eza bien. Ezali équipe il y a 11 mois. Bientôt toujours kende na une année. Mais makambu Renaissance réalisé eza minene. Eza minene pour la Nil. Renaissance il y a 11 mois a quitté la demi-finale de la Coupe du Congo. Renaissance il y a 11 mois na koyoko lobake psychoy équipe mon côté papa. L'équipe Nyon surtout la Kanango na Kinshasa na Congo. Équipe lesquelles Renaissance na ba supporter esaté. Babi Renaissance yeko cha trouble na kata terrain. Ba vite ezaki nango yo maman pas faut salir Renaissance pour yeko cha pour écrire na trouble na kata terrain kabola batu Renaissance. Te omoni papa foot komaki na Lubumbashi. Foot komaki na Katanga. Kinshasa foot ekufaki complètement. Omoni sokili kam ya bien salami batu bandi maka. Et loko komi kam sale zeli yake ata na sale loko bien ndenge nini. Bino na poto aboni makanga te. Donc, dans le poteau, vous avez un langage contre évêque. Mais nous avons quoi ça boy? Nous avons ignoré que le foot ya Congo et ça qui n'a pas beaucoup banganga. Bazo gérer ba joueur, bazo gérer ba équipe. Donc chaque joueur a dit que pour bête bien il focus. Chaque équipe a dit que pour bête bien va gagner il focus. Mais biso to memi mon pépé moussous. Renaissance, c'est l'équipe de l'évangélisation. On peut jouer et gagner sans fétiche. Renaissance a prouvé yango. Ngana ko biso ke ne pefkinwana. Ce qui est la Renaissance a zali deuxième. Ngana ko biso ke zali injustice ya bato. Renaissance a kokaki ko zo coupe du Congo. Ce que j'ai kaka benjisi sabatute mais na koyebisa yoko Renaissance a memi likambu ya tobeta sankisi lelo ekoti presque ne bikipe nyonso ba comité de recherche ekufi bato ba komino mais Renaissance azobeta zoga eske baseli bakisi donc tout ça est déjà un plus na Kinshasa mutu moko ko sauter. Mais Pasta, côté à Bastade, et ça qui sautait. Mais les lois Renaissance a mis mouvement. Au moni, et les gens foutent les années. Les adversaires ou les Kimbando ou les années. Il y a un denga mabete, un denga bien. Nous Renaissance a mis. Puisque les loyaux, dans cette commission de Renaissance, a terminé dans le centre de tout. Stade, Sotonda, même la fédération, comme on dit, Bongo. Donc, mais en quoi Renaissance est même pépé à Sika? Renaissance est que tu m'as voulu. Ce que nous avons tourné parce que Batouba Moki Baobi, mais pourquoi Pasteur Mukuna, jour, il y a, je ne sais pas si vous avez ouvert au match Tonini, à Bengi Weranson, Olia Bengata, Bandekomsou Bazali, musicien chrétien Bazali, pour ni pasteur à Benga Kaka Weranson, parce que Bissot tout n'a pas le Bamara. Donc, tant que tu as tout a déjà question, pourquoi au Benga Kaka Wera, pourquoi préférer qu'il Wera, au Benga musicien à Mukili, yo Benga qui a beta na jour où il y a Renaissance. Ezali Kozanga Koyeba, Ndezolo Bissabande Koana. Renaissance c'est l'église. Renaissance c'est un club ya foot. Quoi que ngam tunazo kamba yango, mais c'est un club ya foot. Biso tozala ki na concert to betsi mutute. Ngane bengi werete. Biso tozala ki na présentation ya ba joueur. Joueur nin room na bedimbeza. Ce côté il n'y avait pas que kaka musicien, pas comédien bazalaki. Donc oyazali ko se retrouver que azali à Renaissance azalaki komiye le yemoko. Wera miye le yemoko. Lors il y a présentation il y a ba joueur
bayembi oyo bazali ya renaissance babengaki bazobenga bamembre ya comité. En tout cas mokolo wana tokobeta tosepelisa bana renaissance, il n'y avait pas que Wera, Benjamin Moulamba azalaki, José Moulamba azalaki, eza bamusicien chrétien. Nga mutu na bengisi bango te, mutu nyonso azalaki koya na volonté na ye en tant que membre ya renaissance ndenge Wera mpe aye. Nakobengisa matu aza ya renaissance, nazosala ye mutu ya renaissance na makasi. Ezalaki likambo ya kobengisa bamusicien, ezalaki likambo ya kobengisa bamusicien te. Bandeko baza na poto bakosaki bino. Nga na be ezala ba Benjamin Moula na bengaki bango te. Ezala Wera na bengi ete. Ye moko mutu aye. C'est pour cela que l'image joue bien. L'air te présenter ba joueur. Match de Kala et Betami et Vekabimi. Ba wo ba senga ki ba sepeli sabana renaissance. Ba wo ba trouvaki ke ba kotikala ko sepena musique ba tikalaki. Mais na ko que un grand nombre ya batu ba bimaki le ngana bi. Parce que Moussous Balobaki, parce que l'interprétation de Bello, non, il y a match, il y a équipe, il y a Moussa Nzambo, Batobaki, Kata Fumbo, Nakasi, il y a stade, et tout, il y a un moment, Bissot, Tomato, le Belavi, Bissot, Bombarate, retourne alors. Il y a évêque, c'est na wuti comme ça que bino na poto. Les camions se évêque pour interpréter ganga na ndenga mabe. Évêque soka seli kamu ya bien, na na moni na poto lobi. Évêque longonya, o seli kamu bien zalakate. Ezalakate. Oyoke na wuti ko bisa yo équipe nini ezobanda ba memiango na stade batutu ba fukami ba recommander équipe na mboko na bo sala commentaire ya en tout cas c'est du nouveau équipe ezobanda bazo sala prière il veut que nzamba pamble ata mukolo moko na zonga kaka na wo ya ndenge nini passer continue zalaki na prison mutu ya ko sensibiliser tout le monde ko senga na bokonzi ya l'état ngai. Nana soy courage comme ça. Mais est-ce que pour ni kasi bandi magaote pourquoi? Tuna bango, tunelanga bango. Muté mabe. Congolais azaka na souci ande konya matete. O komona mema. Soke ziraka ke 2 3 4 5 bakomi ba ministre, bakomi ba songolo. Ba bazira ba kuyina bango. Donc Congolais problème ne zalinde de konya matete. Ngai pe papa, muto akukanga ngapo na komataza te. Puisque muto benga izanzambe. Donc malgré tout ça, vous allez fatiguer, hein? Non, nga izali balobeli koto. Les na bandit d'abord le camarade renaissance. Oh les lobes solo baké et pourquoi bengi Wera? Nana pesa kinga ta moins chance muke que renaissance ko yandenge zabu. C'est pas ça ka koloba. Et passer à pengui, passer mobimba à côté na balé, les loba les ya Wera yate, oh ya. Oui. Mais les na bandega bandima kiango te. C'est la même chose. Nous avons que 30 tonnes, 35 tonnes. Il y a piloko. Bané besoin sens. Église à Seka. To fouti ba vieux, to keyi goma. Kopé ça va déplacer de que peine na masse ces olé là. Oh ya beaucoup le bac évêque Nzamapate. A quelque chose la kabila campagne. Donc c'est toujours ça avec elle. Soit quand même non, na mais ça n'a papa. Au moni kolobo. Au moni moine. Même ba na mike, le lobe te film, lobe te a commencé ça na film wana. Donc ngai et comme vie normale. Ya l'herbe sol na ngai ba jinanga na ngakala. Ya ngai zala ka bongo. Et pekisa ka pe loko moko te. Nous sommes na limwe. Mais on peut se la force. Ah oui. Voilà pasteur, tu commis presque na souka ya intervention d'Abisso. OBC batunyo sobalando nini surtout à na poto OBC peuple de Dieu nyo sobalando d'Abisso OBC bangonini. Bon, peuple de Dieu na sengi bango basambela. Pour notre mboka na biso basambela pour na peuple congolais basambela pour te mboka na biso pe ekende liboso na diaspora na bandi kotindela bango ba message à partir de l'Afrique du Sud
nalobaki ke diaspora koyi liti ya lokola violence batika yango babimisa président ya organisation na bango ki combattant échanger forme sikoyo président bim vice président bim ba conseiller baluka ba juriste basala ba statut porte parole azala ya ndenge tokomi na ntango élection bapona ba député bao bakoya kozala ba député bapona na kati na bandeko bao bakoya kozala parfois ba ministre bapona nani ko bande États-Unis partout oya koya ko représenter diaspora na présidentielle azala pe président de la République. Voilà l'idée parce que nous faisons salama suka na ngui fait suka na Congo et suka voter pamba te litwa ne ko ya pamba bas organiser ce ko ya mibale baluka siko boyokani na bato bango bazala ko beta ba musicien ba pasteur ba journaliste baza ba leader d'opinion yo kozala ndengo za boye poto seli 15 ans kuna babosana yo ata oye boye bakomi kotuna oyo mwana ya songolo bamusuye te mais ça na bato baza sur place na moment siko bino bozali abozolo bozolite mais bawo baza na kati bozoka na bango te litre na bino ko ya kusuka wapi il faut que kana ba leader d'opinion o baza na place ya soki boye ba député te topo na bandeko puisque poto ba mingi baye eza ya kotanga kuzoma ye poto ba musuba ye zelia asali musala amoni koma musala ezo sala manaiteni songolo pakala ame mangona mboka mais les rakoya kozala besoin bato bazakuna bayamba ye bato bazakuna ba conseiller ba pese place mais bato nende fossé ezali na lancer message de pas félicite baluka siko moyen ya kocha pont entre bangona ba leader d'opinion bazana Kinshasa de façon que ce que zeli ke bakité bisonde tokoyamba bango au moins makamingi zo salama bino bokanisa ka kuna bazolanda te internet et pas na biso za développer minité à cause ya nini bakura ezala ka minité donc makamse nani mwana ya kina Kinshasa Rex Kazad beaucoup tourné est-ce que batungi ba yebagi les mêmes ba musuba so tourné oh une auti le Bumbashi auti wa makamni na ngoba solo no seke bazo yebe lokumu donc ba leader wana bazali ba obaye ba crescer kuna zala kana bato mais les rokoya siko candidat président banani ba ko voter c'est pour cela ils allaient grand temps ya ba renouer na bandeko wana et ko sala malam tokoyamba bino nyonso. En tout cas merci pasteur. Tokoyamba bino nyonso na lero wana nde liteye pona ko bongisa mboka ba woto sana ba nkuna mingi ba utwa ba utiao. Alors il faut ba woyo ba trouver que non musele salami bien te ao ba yana makanisi wana. Voilà donc merci pasteur n'habitez le basuka zani ponato basuka nzamba pambula yo umoni bolandenga tine église ko lo pambula bino vraiment na boye kuluka ngai apambula chaîne na bino cleboa.com cleboa.com zamba pambula yango bato balandango mingi même interview oyo bato balandango esunga bango museleke ndelibuso. Merci pasteur. Merci. Voilà donc restez branchés sur cleboa.com. Sengagitozwa pasteur le vec mukuna toye preuve à l'appui tozuye. Donc restez branchés sur cleboa.com car le meilleur est à venir. Merci.